Merci Balandi Océali Congo, merci Nabino Oignon, Sobopé Sabiso Confiance, merci Nabino Oyoboy, Bozawana Pona Kolanda, émission Nabiso, Kolanda sensibilisation, Ndenge Boyebi l'air tellement grave, alors Boyebi le lot a déjà lundi, alors Boyebi rendez-vous au Boutouane Kourousseng à l'Issouri, Bandego soutenir, Biso pour la marche au Boutouane organisé, mais jusqu'à après du contraire. Bande comme sous bazope ça va promesse Nicolas repousse alors yango tout sengi na bino bo s'abonner bo partager ceux qui peuvent soutenir na bino et comme la biso avant date au tout qui et kozala pe muke malamu yango na bozo mona bande ko ngai ils a pas sina ma mboka o bozo benga ma état de droit ndena bisa bino que no l'IDPS aux affaires IDPS déjà n'engeza les comme parti à kufa IDPS kufi na zo bisa bino parce que mbutu za na kati ya IDPS opesi mbwa boy. Qu'est-ce qui se passe na IDPS? Jean-Marc Kabundu Jussé, Jean-Marc Kabundu Moïbi, le komi Kabuya. Donde toujours ba arabu Kabuya oya mama oseate, Kabuya oya IDPS, ba longoli ba destituer ba bengani na e. Tango bro mi benga manako lo ba arabu. Sata kote la bango babunda. Sata kote la bango babunda. Ndele lo obomoni que non IDPS c'est que IDPS aux affaires. Tant que le bagi awa que non IDPS ba yete pour na résoudre le problème à Kinois, ba yete pour na résoudre le problème ba congolais, mais IDPS ba yeko yiba mbongo. Ndele lo obwe bozo kakuna ekiri awa kenda balobino Kabuya za incompétent, Kabuya ayebi ko gérer parti te, Kabuya abomi IDPS. Alors babengani na Kabuya na kati ya parti politique na bango oyo boye biso esengo na biso zali bango na mo babomba na kumna biso peuple congolais toza penaliste na biso tango to goya kaka boye ale Kabun kene mopanzi Tshisekedi kene mopanzi yango wana bana Congo bo pesa biso confiance bozo mona situation sur le kanamboka a Chilombo ambaki président Angola Chilombo ambaki président asia président Uhuru Kenyatta Chilombo ambi président ya Guinée nyonso wana batu wana ba comprendre que non Félix ye moko ndenge désordre za na kati ya parti na bango incompétence za na kati ya parti politique ndenge incompétence wana eza au sommet de l'état parce que mboka eta mwaka na mibeko Félix azo nommé batu azo empiéter mibeko à l'état yango bozo mona nde tolobaki il faut ko kolisa résistance c'est maté comme à niveau mon père que non Kabuya vraiment tali babi alire makambo yekende ekene mabe c'est le commission to so nga résistance ya bo mona kabino mimbenga tanto bimaka ba marche wana ba petit déjà balata que esprit mosusu et c'est que non bo bimi marche policier beti kama gaz boy quoi ça va pas c'est à dire quoi tout la musique azaza policier za civil nde c'est ma France mais esprit biso to koma na ngwana ba petit tanto okende awa boy to bunda bitumba pona Congo mais bakinwa kaka koloba marche koinda moto ekopela toza na besoin policier beti ozongisa di pays ils ont légitime défense yango tozo senga bino marche auto tie oboy ils ont marche lumbe pona kotalisa que non Tshisekedi na ba Kabuya na batu na bango na tout IDPS tozo IDPS dem to kundango vraiment tozo vraiment histoire IDPS et comme quoi histoire ya parti à Mobutu donc bossa nango yango wana bomoni le oyo boye bataliba bakomi kobenganga Bruno mutu muke oyo boye makambo bana ko bato bana ko sokosa no makambu or zaka na réseau moi je prédisais ça déjà pour la manière comment on a dit aliri makambo ekene oyo boye ba fatika ba bengana Chilombo wa Kanambe Hippolyte où en sommes-nous aujourd'hui bataliba va se rendre compte que 4 ans et le kika boye Kabuya azuka ba beau-frère na ya église bande ko na bango ya église ache bango na pesi bango misala siko bango ba yako sutuka bo mais to ko kendo wapi mais pouvoir réussir iso ka bo trop tard ya on a bisa bino ke IDPS et comme lokola brouette a memi bel zelo brouette a memi brick mokola suka allez brouette kene ko banda kuna place neza art tu sais que c'est passé à IDPS moyibi IDPS incompétent tout le monde a Tshisekedi asombi lo pa una nami comment venu ngosuza kinini na lukana o vidéo wana na otinde na olaksabino bomona na Belgique na commune na Namur biska oyo boy Tshisekedi asombi lo pa villa ba millions de dollars américains
so bo ba combattre ba ko sutuka o te ba brino bino makabolo bakala ba océan ba lumumba zoka bozaka na raison biso to kanisa que non ba tu o boy nde ba ye awa boy ba ko travailler que non mutu nyonso azwa lipa mutu nyonso azwa transport mutu nyonso azwa kwanga mutu nyonso azwa mais nous avons compris que Chilombo wa Kanambe na balie na nyonso ba yo wana pona copier république pona ko bomba économie ya mboka. Yango wana bomoni lelo oyo bo ba IDPS na ba IDPS te ba Taliban na ba Talibanaise ba ko rejoindre Canabiso pona ko senga tout ça la force ensemble na bango poto benga na Chilombo. Mbongo ya francophonie mbongo mbongelima. Tala désordre des akoleka na kati ya mboka. Francophonie ezalaki symbole pona ko teka image ya mboka na biso. Mbongo ya francophonie bo frère Tshisekedi soki tuyo wana ali aza makambo ya ndeko ya Tshisekedi a détourner mbongo wana mbongo ya francophonie ezaki batonga sika oyo boy ezalaki prévu 2023 francophonie ike levé na Congo pona nini bakena ko lokota un simple DJ mobeti musique ba pesa gestion francophonie. Comment est-ce que batu ba komona biso sérieux bino bozo ba ona mbongo eza na mboka te bosunga biso mais kaka bino moko bozo iba lisusu mbongo ya l'état tala dimension bato bazo mema biso na mboka mbongo ya l'état eke wapi mbongo ya francophonie donc ndenge ezana ba délocaliser francophonie parce que va se rendre compte que non c'est régime ya Tshilejelu régime ya Tshilombo baza ba miyibi alors on ne sait pas nini ozo le kanakati ya mitu ya bato bino siko ba ikongomani botala ba millions de dollars. Félix azo no meka ba master na ye bazaka na Belgique. Félix azo no meka ba master na ye ba betana ba kayu na Belgique bango o ba ko ki sa République sol na ba force d'information bazo pesa bino bolanda ki na TV5 Monde ndenge TV5 Monde abeti bango mbata mukumbu su virunga pona kotali c'est que non makambo ya bunagana o bazo boro bazo ba komi bo ezana ngolo kuta parce que Bruno Mimenga na loba makambo wana wa boyebi ke batu oyo boye bazo kosa alors tant bozo kosa siko bozo teka image ya mboka ndenge nini parce que même moko bopesa image ya vérité les gens ne vont pas vous prendre au sérieux parce que bayebi ke bino bokosaka bopesaka information ya mabe yango wana bomona ka biso baza na confiance ba benga ndeko Bruno tala information za boy ndeko Bruno tala isika boy ndeko Bruno tala boy biso moko peto so sala banquette na biso na minute obo baye ko remplacer DG ya francophonie wana parce que beau frère Tshisekedi dozaka liboso na chiyoyo babengana na ye azongana na Belgique oye siko baye kuta ba problème moi ya ko organiser la francophonie na tel temps où ça qui prévu ezalité donc regardez-moi to regardana ma waple pona régime ya Tshisekedi oyo boza caractérisé na kimoyibi na détournement affaire ya prophétie bande ko na ngai pasteur Roland Dalo na bisa bino que nous avons de faux prophètes na mboka oyo pasteur Roland Dalo ayebaki bien ko jouer na carte na ye na metunaki awa bo pasteur Roland Dalo to bazo iba bon pourquoi ba pasteur na bazo prophétiser te tala nanga bazo sakana ba kinwa ba sakana peuple congolais pas na bisa bino pas comprendre que non prophétie même au pasteur Roland Dalo pesa o non a au mon église na ye président ko man église c'était faux prophète il faux prophétie avant élection en 2018 pasteur Roland Dalo akenda na Uganda bon vérifier akenda na Uganda ba yamba e pa ya Yoweri Museveni photo ngo peut-être bon mon ngo za flou beza pe na bon na hotel la bino émission ata lobby moi na Yoweri Museveni ya moi aussi bakanga na pasteur Roland Dalo photo siko boton ba kenda so makamuna bango po ba pasteur onyo so bakuta na politique baki kuna batali si moi na mère tata carte beta mimbwe ba papa ba décider muto ko bima isa Tshisekedi Roland Dalo siko ami yebela ki déjà que Tshilombo sa na église na ye fallu lui passer na église na ye aye ko beta biso prophétie ote na so mona président akobima na kati ya église na ngai po ayebaki ke bato nyonso babayaki déjà régime ya Kabila po Shadari azalaki isu na chaste donc kati etikaki donc soki Félix azuite ekozala fayulu botala faux prophétie oyo bato bazoyebisa biso oyo boti kolanda makambo alobi non azomona 4 présidents bazolinga baboma Félix nini boye bamisu baza kote ya est non Roland Dalo oyebi yango très bien que Félix akena makambo état de l'est si Félix a respecté ba Rwanda te bakoboma ezali kama prophétie sur le plan logique au moins que bosaka na ba Taliban bato bazo comprendre te tant que dans 2018 de pas Yoweri Museveni
Tant que pasteur Roland Dalo qui est dans Paul Kagame, nous avons des éléments. Nabi Sabino, Nazana ba éléments qui bombarder ngo awaboué. Boba Bruno, mais toi qui nous malembe. Pour la kota Sabino, ba pasteur o boba comment ba coopéra. Roland Dalo yebise ba tuka ke. Ba to plus yo yebise ba mbe goutute. Le baga biso tout yebi que Félix soka boy ko respecter ba ko na ba Rwandais, ba ko le kaine ba le ka musée. Na ba Ougandais des mêmes choses. Na ba Kenya fait les mêmes choses. Si on a professeur sur le ballon, au moni bazoni ngaba bon, nana ko boma Félix. Tant Félix akena ko kota na ESO yo, nzambe bisa ki binote. Tant Félix akena ki ko zuamboka. Ko kota ngona makambo état de l'Est. Bino ba passer la ko mona ba professeur on a été va ko bango prophétie à solo za la kalikambo au lobby. Et puis dans le micro ko ya ekoki sami. Mais yo zo ba likambo o botina ba bébé à 13 ans ba ki no Félix akena ko sanga na kanga. Et puis que so ba kabona ndenge mabe ba ko le ka Félix. Côté wana nzamba zo bisa binote. Donc mes chers Congolais, et là quoi espérer na régime oyoboy ezalité parce que biso tout oyebi que non ndenge zali wana eza ya koinda. Makambo ya sécurité ono Chilombo bakangi batuna wana nazo ko bakangi Kangudia bakangi Ibalanki bakangi mutu lisuko mona baito pala ikoso. Na lobaka ngo awa bo Félix a côté guerre na ba militaire. Trahison ba Rwanda baza pembeni ya Félix. Tant Félix azolo non bakanga bali intimidation na bino. Félix aza entouré na ba Rwanda. Et puis Félix azo yi bambongo yemo ko azo li ambongo à circuit fermé. Vous croyez que non ba tona ba kotika Félix a continuer ka bomo. Yango bozo mona lelo non makambo obo bakangi balanki bakangi na eza makambo na tout bazo créer zone moko ya insécurité pour la police abiso que non voilà mo que ça bien te tala élection mo to sala mo pas question ya biloko wana biso to se préparer Félix il faut que élection ou pas élection Chilombo doit partir article 64 ne makambo article 64 peuple congolais déjà bon préparer esprit na bino pour la manifestation ya grande envergure parce que bazo meka bazo so ba meka essaye to meka na soki ko simba to yebi déjà ba calcul na bino yango bozo mona to so senga bo soutenir biso parce que Félix c'est toujours comprendre te auti ko yamba ba Rwandais awa boy ayambi Batuchi osaki conduire pa bazara surube ou ba ministre o ya infrastructure na ba ministre ya défense ba Rwandais et puis Félix ko yamba lisusu ba utu o bazakala kati ya Rwanda. Alors, on se pose des questions. Chilombo Mbeli bango qualité de quoi? Ba utu oh tu sais que dans bi bango ça ba utu bantu pour na Rwanda ba utu wana ba bantu. Ba nilotique ne sur bango ba to mitu o bonde boyebi mitu milai. Alors Félix Mbeli bango pourquoi? Oh non, toi pour la sécurité. Mais bango ba zomi benga ke baza ba congolais. Pourquoi ngai lokola na zambuza? Na ke na zuko kuta na mutu te na pour sécuriser nga. Bozo mona ngote ça quelque chose et ce contraire. Nyonso oyo boye Tshisekedi azako créer ba problème nyonso ya insécurité yango zo senga na mwana Congo telema le 19 le 17 marche double marche to bengi si bande ko na biso diaspora bo soutenir biso botala niveau mo ezo bima awo ba police wana bozo sa ba maseki na bino ko beta ba gaz biso na bino to ko shila parce que trop permettre que Félix a continuer sous cause escase ali wana parce que mboka na minute oyo boy le pays est stationné, les choses ne marchent pas. Yango tozo senga na congolais nyonso. Ba faux prophétie to boy yango. Félix a muto créer division na kati ba congolais. Tribalisme Félix. Moibi Yarame Félix. Kobundisa basi Félix. Nini boy ba voyage Félix. Tout ça Félix a ko sabi son état de l'Est et ça pour profiter na bisoté. Et puis basuki wana te bazo ba Photoshop, ono botala ba armement to sombi, botala boy, nini boy, lokuta kadosha et le qui régime oh boy, ya wana heureusement bino ba congolais, au sein du Congo zakana pour na botali sabino parce que biso to zali wana pour na koya bisabino vérité biska ezali. Alors nazo kende sensibilisation le numéro ezali wana na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 bosunga biso mikoletika limoke kolongwa na ngande nazo longwa na sensibilisation pour na ko finaliser makambo nyonso ba petit moral na bango ezala déjà ya baga parce que ba policier wana tozo bunda bitumba oboy parce que mboka na biso eza na kati ya occupation tozo mona nde ba komi okreka batu na bango no ba panza nini boye bango bo continuer ko sa ba buzo bana bino na IDPS bato balingi changement à Congo numéro ezali wana bobenga biso to tambola na cause za noble
Tshisekedi il doit partir avec son système à Moïbi, il va mafier. Alors, tous on a besoin de participation à Moutounyonso pour la réussite. Il y a un groupe de pression au CA du Congo, Bruno Mimbenga, Lumumba, pour la côté de la parce que les choses ne vont pas très bien comme il faut. Il y a un Bengisi Nabino, Batu Oyobo déjà, qui continue la négociation na Kenya, ils ont prévu le 16, va repousser en comme le 21. Alors, ni ne consola makuna, tu éviter. Liso Likolo, Liso, tu Bengisi Bino Bakinois, vigilance toujours, parce que le Congo n'est pas à vendre. Plus 243, 81, 73, 11, 702, Wana Sokomeli, résistant Bruno Mimbenga. Moi, les soumis n'abino $5, $10. C'est là moins payé aux anango pour que nos manifestations, il y a Mikolo, aux Tozali Nango, ils ont la réussite. Alors, beau s'abonner, beau partager, émission Oyoboye, et comme la bande de Oyoboye, bah, comme la qui n'a pas bangoté, pour na, pour toujours, système, il y a libération. Jeanne d'Arc, opération Yango, ils ont toujours nakati, il y a en application toujours que Nango. Bientôt là, Bomoni, Kobanga échanger ka, Kobanga komi côté à Tshisekedi, alors Bakongomani, Bana Changu, Bana Funa, Bana Mwamba, Tobi Maebele, pour na marche Oyoboye, toujours senga, ya batu Oyoboye, ambassade ya Uganda, ifazo na mboka na bango, na ba complice na bango, nyoso, ngana bino soto kutani, na mikolo ezali koya, ingeta.